Amenez que technique avec les trompettes, je suis sorti et le temps de Toronto. Vous verrez, allez pour l'autre. Bamasango ya Congo, na bandako ya bino parcours de conscience Amerika mongalema. Lelo eza royina. Bulu yeke na ngambo ya kinakati. Congo eza ya Nzambe. Oyo Nzambe aloba mpona Congo, moto ata moko te azokotelemela. Breaking news. Alain Moloto, grand prophète Nzambe qui se repose en paix, mais a tiqué la biso la volonté Nzambe pour la Congo. Tout la manière d'introduction, il y a Alain Moloto, tout le monde a ma camounine Alain Moloto Zoloba, Bongo, tout le monde a Sangambo, tout le monde a Alain Moloto. Merci Dieu pour ce moment glorieux. Maintenant que nous voulons t'écouter, nous nous abandonnons encore à toi. Parle-nous ce soir, au travers de ton instrument, Seigneur. Pas comme avant, Seigneur. Pas comme d'habitude, oh Dieu. Par ton esprit, Seigneur. Touche la bouche de ton serviteur. Une des choses qui viennent d'en haut, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps de travail. Nous nous approchons de toi plein de confiance et de force. Seigneur, nous savons que par toi, nous avons le pouvoir d'agir en ton nom. C'est par toi que nous avons la place de la grandeur. C'est de toi que nous avons reçu la puissance de libérer la nation. Ce soir, nous venons continuer ce que nous avons commencé avec toi. Réel au milieu de nous. Bénis la présence de chacun de nous. Et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content que nous nous retrouvions encore aujourd'hui. Pour continuer le travail qu'on a commencé ensemble. C'est ici qu'on a commencé ce travail. Dieu se sait pourquoi il a permis que ce soit ici que nous continuons. Ça fait 10 mois que nous sommes en train de déranger les ténèbres. 10 mois que le diable est en débandade dans ce pays. 10 mois que le feu est en train de brûler dans ce pays. 10 mois où plutôt les anges de Dieu sont descendus au milieu de nous pour prendre le contrôle de ce pays. Ce que Dieu a commencé avec nous, Dieu continuera avec nous. Jusqu'à ce qu'on en arrive à vivre la délivrance de cette nation. Alléluia. Alléluia. La fois passée, nous avons reçu la pensée de Dieu. Un message qui était assez triste. Parce que Dieu a décidé de frapper. Nkolo a décidé à Dieu a frapper. dit, je vais frapper. Croyez-moi, il frappera. Et à vous frapper. Il y a des choses qui se passent dans ce pays. Okunda Batu na Vous fausse avez commune. l'impression de ne rien voir ni de ne rien comprendre. L'Éternel est en train de bouger les paramètres. Il est en train de bouger les paramètres. Il est en train d'établir son règne dans cette nation.
bientôt quelque chose va se passer. Ah. Kala mingi Ce qui te. viendra ne sera pas le résultat du diable qui vient déranger. Eza diable te mutazo déranger. Mais ce sera la main de Dieu qui remet de l'ordre. Loboko ya Nzambe azotia ordre na Congo. Alléluia. Écoutez, quand Dieu a parlé dans le livre d'Ézéchiel la fois passée, vous et nous avions tous frémi. Je vois que chacun de vous, là où il était en train de frémir au-dedans de lui. Parce que le message était très fort. Dieu a renouvelé sa pensée encore. Il dit rien ne m'arrêtera. Je frapperai. Pendant que nous nous approchons de lui, Dieu ouvre une brèche par sa grâce. Il envoie des anges de la destruction pour dire il y a ceux sur qui vous devez placer la marque de distinction. Ceux qui vont échapper au carnage. Alléluia. Parce que lorsque la frappe de Dieu va descendre, et que l'ange de la destruction sera en train de marcher, si vous rencontrez sur son chemin, que vous avez la marque de Dieu, il vous mettra simplement à côté. Parce que vous n'êtes pas concerné. Continuera le massacre. Je ne sais pas très bien comment cela va commencer. Je sais que nous allons vivre ces choses. Pour que les nouvelles choses arrivent, il faut que les anciennes choses passent. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Nous accédons à une dimension où Dieu va renouveler toutes choses dans notre vie. Nous allons petit à petit à vivre l'accomplissement de sa parole où il va régner dans notre pays. Quand vous lisez ces écrits, il est écrit Jésus-Christ RDC. C'est-à-dire Jésus-Christ roi du Congo. Jésus-Christ roi du Congo. Alléluia. Jésus vient établir son règne dans notre pays. C'est pourquoi si vous avez prié pour que la marque de Dieu soit sur vous, par solidarité, n'oubliez pas votre famille. Bien sûr. Par amour et par solidarité. Pensez à tous ceux qui vous ont cher. Seigneur, souviens-toi de miens. Je ne sais pas si la miséricorde de Dieu sera sur ceux qu'il a décidé de frapper. Malgré notre prière. Mais dites quand même, Seigneur, fais-moi grâce à moi et à ceux qui me sont chers. Alléluia. Amen. Ce que nous disons, nous le vivrons. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout Kabila. Il y a un temps où les désordres règnent. Il y a un temps où tu as fait régner les désordres, la Il y a un zizanie. temps où les désordres s'arrêtent. Ça, c'est le temps où tu dois arrêter. Et quand les hommes eux-mêmes ne savent pas arrêter le désordre là où Dieu veut régner, Dieu descend lui-même pour mettre de l'ordre. Nzambe akitaka ye moko po atia ordre. Nzambe akiti po atia Il va ordre. commencer par le sanctuaire. C'est-à-dire, il va mettre à côté ceux qui sont à lui, qui le craignent. Ouais. Mboka Dans eza le kokabwa. sanctuaire, il va frapper ceux qui se Akofrape bafaux serviteurs, bapaster asoloka, Si Dieu commence bandimi par ya son propre lokuta. sanctuaire, s'il commence par ceux qui évoquent son nom, c'est que la décision est arrêtée. Décision ezali arrêtée. C'est que la sanction est grave. Pamela Nous ezali verrons lia. certains hommes de Dieu tomber. Comme nous l'avons annoncé la fois passée. Et ce sera quelque chose d'étonnant. J'ai dit la fois passée, vous allez vous réveiller un matin, on vous apprend une mauvaise nouvelle. Bien sûr, tolabukaki tongi sango batieli ye poison, Et mais puis des après, un jour, faux les gens ne vont sauront même tomber. pas se lever le matin. Parce que tout le monde voudra rester à la maison. Bakolie batende ote matosali, soulèvement Des choses ekobanda. arriveront.
Sachez que la main de Dieu est en train de visiter le pays. La main de Dieu est comme les populations de Malibanda. Il faut absolument que certaines choses arrivent. Il faut Makambouane Koma. Sinon, d'autres choses ne commenceront jamais. Ah. Le nouvel occupant ne peut jamais occuper une maison. Président Sikagoko Yate. Si l'ancien occupant ne occupant au Kanamba Zara na pouvoir. Il faut absolument que l'ancien occupant parte. Il faut que Kanamba Le nouvel occupant arrive. Nouvel occupant est Nzambaya. Le règne de Tchad est arrivé à sa fin. Règne à diable comme Le royaume des ténèbres est arrivé à sa fin. Le royaume ya ténèbres na Congo à Cabo. Dieu se lève maintenant pour que son règne C'est comme la souka. C'est une bonne nouvelle pour tous les rachetés. Bonne nouvelle pour tous les rachetés. Merci Alain Moloto et l'autre qui est important et qui est en gros Yoki. Ayebisi biso ke règne ya Satan est comme une souka. Nzambe moko azui contrôle à makambo nyonso. Et nako sabino te na ngonga oyo Nzambe azui contrôle ya makambo makambo ezoleka na entourage ya Kabila ezokamwisa ye moko azo comprendre te akomi kolela azoyeba te akosala ndenge nini na ngonga oyo basango toza nango oyo toza nango lelo ezoyebisa biso ke na biro ya Kabila vandi na biro amoni lettre ekweli likolo ya mesa moto ayalaki te ayebi te kuti wapi ezoyebisa ke soki alongo na bakonzi te akokufa abima libanda boye 5 garde corps rwandais le plus rapproché bakufi babeti bango mbeli te munduki te me bakufi l'étranglement c'est-à-dire baétrangle bango baluki na bakamera batali bamoni ata motu te na nzela na ye ya kouta matadi babomi bagarde corps na ye batire sur cortège na ye c'est-à-dire makambo Alain Moloto prophète Nzambe aloba tina babomela ye ebandi kokokisama na Congo. Kabila ngonga na ye esili ba Rwandais fu bakende balinga te bakokende po ekomi ngonga ya Nzambe. Alors mosali na Nzambe solo ayaka na ba révélation ayaka kofongola tala neti message oyo Eden ezali na YouTube eza partout mais boyoka rango mais boza voilé moyen bozwa ba révélation oyo eza caché na fongoleli bino qui est l'ancien occupant, qui est le nouveau occupant, voilà qui n'a pas bomaki. Alors, Diri Fifi à Kinshasa, M. Luzolo Mbambi, ex-ministre de la Justice, maintenant conseiller spécial du Rwandais pour la lutte contre la corruption, dont lui-même est un des plus grands corrupteurs de l'occupation, est chargé de traquer tous les candidats par les génocidaires rwandais, alors qu'il faut déjà l'objet de menaces, alors que lui-même il fait déjà l'objet de menaces, de morts pour avoir été à la base des plaintes présidentielles déposées au bureau du procureur général, poursuivi par des corrupteurs et des terroristes qui sont décidés à lui faire payer son erreur. Luzolo Bambi, Yemoko, Azana Kata circuit à Miyibi, à Mafia, Yemoko, Azala ministre, il y a Kabila, il y a justice, les Oyo a commis, donc directeur sont chargé, il y a bonne gouvernance, Neni a Royiba, Neni a Osala, PCS sous mission à traquer, doublir, parce que dans le fichier électoral, ils ont donné à l'Okuta, Oyo Bango, Bakotsaki, Oyo, et réversé Bango, ça dit, Mamnos Kabila, ça les autres simbaté, na fichier, ou na Saibino, qui espère, il y a organisation internationale francophonie si baye pour na expertise il y a fichier électronique alors si ba komaki pe ba pesi lubambi na luzolo bambi oyo mission sikoyo abanda ko menacer parce que Kabila comprendre que glissemé zate l'élection faut ba kende parce que communauté internationale est dépêchée ba pour ba ya ko tindika masolo ndenge yali ba casser na makamneno so zone ngosala. Alors, batindi sikoyo luzolo bambi abana ko traquer faux candidat na ba candidat potentiel oyo lokola Moïse Katumbi waza moko ya ba candidat omoni déjà ba ngaba funde pe Moïse Katumbi na ngongo a déjà na Belgique aye ko kutana ba décider pour la masolo surtout parce que na niveau ya Katanga akangaki moko ya batu oyo nani Kabila tindaki na Katanga
akende kosala kofosete banini bapapier bapreuve ya lokuta mpo na baincrimine ke ayibi mbongo. Donc ezotourne contre bango makambo nyonso bazosala ezali mawa mingimingi, eza mawa mingimingi mawa mpona bango. Alors les terroristes qui sont décidés à lui faire payer son erreur, mais Luzolo devait nous répondre où est passé Radek Suprême, pourquoi Kabila et ses services ont enlevé les rappeurs congolais. Luzolo Bambi Oyo eloka liboso fois yebisa biso yena batune ya aner, pourquoi ba enlever Radek Suprême, pourquoi un simple rappeur azobangisa bango bamso bazo bawera ba jibe ba kofi bato wana nyonso to bato basalaki manœuvre mpo bakangisa Radek nyonso to wana eza oyo bato bazoloba mais vérité ezali futu oyeba Radek aza wapi, ça fait plus de 1 mois eloko moko ezomonana te tozoyeba te soki aza wapi. Il vient de nouveau d'être chargé de traquer les candidats favoris ou doublons aux élections. Ce qui va sûrement lui attirer des devoirs supplémentaires. Félicitations à combattants mingi bakimi bakomba ya piqué na mobilisation bakoti combat ya banganda ya kolangwa ya kobina babosani kimboka babandi déjà balkanisation. Alors tout le monde qui va combattre belé baza su bakombatant ya terrain te bakomi na bakombatant bakwiti bakombatant babar ya banganda babosani mambo komba bazongeli milangwa. Félicitations na mosala bozosala. Alors alternance, la Tanzanie donne des leçons à la RDC. Le président Kikwete a montré son dauphin à la personne de M. John Magafuli, actuel ministre des Travaux publics. Na place ya Kikwete, Union européenne a sengi Kabila abimisa dauphin na ye. Panique, pe boulou yeke kote li bango, glycémie kozalate, fichier électoral, pe ba expert ya francophonie, ba komi déjà na kati ya Kinshasa. Donc, tomoni na Tanzanie, président na bango alobi nga na okeliso ya élection te, dauphin na ngai ye a présenté ministre na ye ya kala a zala dauphin na ye. Alors, la communauté internationale peut bazosenga na Kabila, lokola vous se représenter te, abimisa dauphin na ye, na peut perdre ba poni nani, akende parce que ba expert ici ba ye, glycémie zate. Alors, on a informé ba combattant awa boke bana ndeko moko azo opéré na ba social network, comme na ye ezali kombo na ye ezali Hollande Mafuta, avant de rappeler Hollande, azali agent à Kanambe, il y a consultation politique en communication. Hollande na diaspora, aza la mission, il y a somba combattant, il y a somba Facebook, il y a somba site internet ou balandaka mingi. Alors ndeko wana a proposé kingai ba pesanga mbongo ebele, même poste pour breaking news et comment contrôler par bango, batia misolo makati et développer tout pour bamoui qui na une audience makasi et à tout cela il est temps moulayi ezaki ba texte tozana monyo surtout na ndenga benga kinga na bomba ki numéro a bomba ki numéro alobi batindi ba na posa ba récupérer biso parce que na Angleterre atangi nga ba kombo ya batu belé o bosoka bazole katoke de Kinshasa tout ça bo ici ba sombi bango bazana circuit ba ke de Kinshasa je crois bolanda ba émission boyoka. Pourquoi Rex a salaki aventure wana souci na bango ya li concert ezonga na poto concert so ezonga na poto e ko lembisa combat donc souci ba na ngoya mwana moni ba misusu pe ba gene ko kutana na ambassade ya Congo na ambassade ya Congo ya ba ville nyonso ya Londres ya Paris ya Belgique ya wapi ba groupe wana ya li ba kendaka ba 50 livres ezali mbongo ba pesi ba eza ba transport donc au kende qui oswezi enveloppe. Si vous avez un besoin, vous avez 50-50, c'est ça pour le transport. Mais en réalité, il y a déjà un bon gros bateau. Je crois que vous avez un bateau na yo ozo wanga na tile lozo kuka wanga naka yo kikwata ozalaki na kati ozo wanga na pwani batu ba mona ki ozalaki na kati tika kosala ba video po ozalaki na kati ezo bimiso ridicule po ozalaki na kati tam po ozosala ba video répondaka batu pona nini okundi mwana ya 7 mois usali matanga te ozokima solo na pwani et puis bana na na Kinshasa balobi bakomi ba champion ya kolia ba kondoko eza nyao yo tatoya na poto bana bakoma kolia ba nyao na kin oye okota ki Mario bengisa pe bana
Alors ayebisi ngai ke basombi mese Hollande abi basombi bato ebele basombi mpe César Ngadi atie bango en contact mpo basomba ndenge basombi Dani Bokombe omoni baza kosalela me banzembo mpo bapistone parce que mbongo eza ebele susi na bango yali barécupérer basite nyonso ya internet. Alors ozali na l'Angleterre oza na Birmingham na Coventry na Manchester olingi décor ya ndako benga pitch and decor azali bongo na papi manzambi pitch and decor akoya kobongisela bandako. Alors na Manchester po toza na local news Aziza alobi mboka ekabwani bato ya mitema mabe na kana bango bango na bango bato ya mitema malamu mpe na kana bango. Alors bato ya mitema mabe soki oza moto ya malamu baodefi so mbongo te soki ozwi problème bakoya te soki osalisi feti bakoya te bato ya mitema malamu mpe bakomi na kana bango bango soki moto aza na problème bakendaka soki moto aza na maladi bakenda kotala ye soki moto asalisi feti bakenda do mboka eza kokabwana. Alobi ke mboka eza kokabwana bato ya mitema mabe bilongi na bango ya kidemo ekomi kobima basali mpe likopa na bango. Donc wana Aziza na biso na Manchester ayaki lobi na Gaston Mobile ne bayaki kotala nga kotika mpe leaflet na bango oyo bazoorganize journée moko yango oyo leaflet na bango oyo ezali business bafuti mo epakolami na bango mpo eleka. Donc balobi ke bakozala na date nini balobi Aziza Blonde présente la soirée on est ensemble parce que ça na posa kosangisa bato. Alors ezala wapi ezala na Chitamine na date le 1er août. Donc ezala bongo donc bolimbisa ba réalité il y a direct tout le temps nous sommes appelés. Alors bato bazobengaka biso tout le temps mpona kolobela masolo. Donc le premier na Manchester tozali bongo na ndeko na biso Aziza alobi invité na ezali roi David de Mukuse alobi toza ensemble bana Manchester bozala wana parce que ezali journée ya kosakana kosepela kolia ezali wana ya bana mboka parce que toza na été moye bimi boring. Alors bokende kozala wana na Aziza nga personnellement nakoya mpe korendre bino visite na kofilme natala ndenge nini basoirée na bino eza koleka eza makambo ya culture. Alors ezali basango na uti oyebisa bino eza ndenge wana ezali ya kobeba na kote na bango. Alors Signora de la Patra Homo na Irlande aza na studio azoyembela Congo. Alors Signora de la Patra Homo ayembeli nzembo malamu ya Congo mpona Congo ezala malamu. Cela ne sert à rien de dialoguer avec un gouvernement où son seule réponse s'exprime par des attaques sauvages contre les citoyens non armés et sans défense. Donc wana ezalaki maloba ya kondo oya kufa ndeko na biso Nelson Mandela moto alobaki tokende na dialogue te na bato oyo baza benemi oyo bazoboma bacongolais oyo bazoboma peuple oyo aza na eloko moko te. Alors tolobaki ne bandeli totie eloko ya ndeko na biso Alain Moloto parce que bulu yeke koti kuna ceinture de sécurité ya Kanambe ne les rassure plus. Depuis quelque temps il se passe des choses bizarres. Un mémo mystérieux et quittant na bureau ya Kanambe na chambre na ye bureau na ya chambre. Les cortèges ya Kanambe attaqués par des inconnus. Ces soldats ont été tués. Semaine oyo 5 gardes naïe rwandais babomi bango na résistance naïe étranglé. Donc na résistance babomi 5 na bureau peso babomi bango étranglé na bato bayebité. Alors ezali mawamingi succession de faits ezolakisa epongité. Voilà à organiser pillage salama le 30 juin na le 1er juillet. Kabila salaki nyonso na bureau na ye na staff na ye le 30 juin pillage salama na le 1er na Kinshasa pour ba décréter état d'urgence na Congo pe ba boma ba congolais. Mais moyen sala ngo za te l'air amoni bataki wana alobi soka mei ko sala ngo batu oyo bazoboma batu ba ko profiter nango yango moni eloko wana raté. Siko ngwanda olobaka oyeba ba information ndenge opesi biso ba information te ke Kabila a organisaki
asalisa oyo babengaka pillage na Kinshasa le 31 parce que ye moko aza chef bakuluna na staff na ye bamoni kaka no tosalisa eloko moko epesaka des zones eza na kini nsima to décréter état d'urgence donc batia couvre-feu mais ekoki kosimba te mpo bazobanga azolala te azozwa balettre bagarde na ye ya barwandais bazoboma bango azoyeba te ekosukele ndenge nini donc makambo oyo na ebandeli ale moloto alobaki ekomosalama puissance ya nzambe nzambe atindi puissance ya badestructeur babanda kosilisa pouvoir nani ale moloto alobi soki désordre eza na mboka satan moto azokasilisa yango te nzambe moto akitaka comme jésus christ aza roi ya congo akiti abandi kotindika balepre bato na ye baesprit ya nzambe ebanda kodétruire makambo ezoleka na congo donc ezosala ndenge wana alors complot de kabila et Kalev pour l'accuser de vouloir faire un coup d'état donc complot ya kabila na Kalev mpona kofunda ndeko na biso oyo Moïse Katumbi kangaka esala coup d'état et se retourner contre bango et créer un climat malsain insécurité dans l'entourage ya Katanga ya Bakatange ya Rwandais. Le climat est plus qu'électronique que le monde craint l'incendie qui peut éclater à tout moment. Les lobbies tout y redoutent contre cette intercelle et essaient comment l'éviter. Tous les charlatans et apprentis sorciers autour de Kabila s'arrachent des cheveux pour lui inventer des solutions miracles, ne font que l'enfoncer. Donc, dans mon oyo, likambu oyo, Kabila alingi afunda kisa Katumbi et Balukeliye, parce que entourage à Kabila, ils ont Bakatange na Bakatange. Bakatange, ils vont se rendre compte que Kabila aboma musée, aboma bana musée, aboma Katumbi, aboma Batouana nyonso tout. Ce qu'on va se rendre compte car abafonga même ce que mutoyo, ce qui a monika Katanga inga bima, asala katwa bomae. Alors ba bendeli bilili tango alinga funda kisa Katumbi afunda Moïse Katumbi o le loi na Belgique aki okutana ba décider et Balukeliye et tie mabe puisque akoseli akangaki 4 Maliens ba témoigner ba pesi ba mbongo ebele ba bino boleka na télévision bo témoigner que bino boza ba mercenaire Moïse mutasomba bino po boya osa coup d'état awa après to libérer bino mais Moïse to kangai bato wana baboyi na bango baboyi tina ngonga oyo ambassade ya Mali na Kinshasa pe consulat ya Mali na Lubumbashi babengi Raymond Chibanda bazotuna ye pourquoi bakangi 4 citoyens maliens. Alors Raymond Chibanda zo ba leko osala te do bulu wana ya Kalev ezongeli bango epesi buzo ba moko o batia mwamba na kosakana te do epesi mato. Tel est le cas du montage Kalev qui a procédé à l'arrestation de 4 sujets maliens pour les forcer à déclarer qu'ils sont des mercenaires recrutés par Moïse Katumbi et John Numbi pour un coup d'état. L'ambassadeur malien Akin et son consulat à Lubumbashi sont montés au créneau demandant leur relâchement immédiat. Ministre Raymond Chibanda, contacté, a donné des explications par l'ambassade du Mali, ne sait pas quoi dire. Boulou yeke kote li bango do ekomi mobulu pe staff ya Bakatange tout bazana sima Moïse oyo akomi déjà na Belgique koyokana na ba Belge pona kati ya mo pona ndenge nini bakosila na Kabila pe a promettre na Kabila ke ye azana ba dossier ya ba crime nyonso tout Kabila sala ekobima na Congo alinga te akobima na Congo pe ba bosoki pe na edo na ngonga oyo Kabila na Moïse Katumbi ezali trop sérieux. Moïse Katumbi a promettre Kabila que ba dossier ba crime tout asala na Congo azana ngo akotika na Belgique pe ayebisi ke arobima Congo soka bimi Congo te ba s'occuper na ye. Donc eza ko yinda kuna mato. Soki te ba Katange bazo s'occuper na ye, les épreuves de force contre Kabila ebandi. Tala bango na bango bakomi ko swana eye mabe. Bakomi ko swana eye mabe. Na Lyon un faux serviteur na Congo Lyon en France, na Congo ya Yoshua immortel, azote à terme cuisse d'Abraham, peut parler en langue, et ce que oyongonga ya kolobela enlèvement, to ya kolobela cuisse d'Abraham, to kosolaka basi ya bato baya, kosokolaka basi ya bato, po ye na groupe na ya bato, bazo sokolaka basi ya bato, na Muscador, kuna na Lyon na mboka France. Alors, Bible lobby, mon peuple périt par manque de connaissances.
bokangela ngai Yoshua wana parfum kanku bino bataillon bokangela ngai Yoshua wana oyo kombo na ye immortel. Déjà l'air amipesi kombo immortel elakisi ke yende aza satanique, aza sataniste, aza na kobungi nzela mpe aza aventurier parce que immortel eza kaka moko. Yoshua mpe eza kombo ya Jésus, kombo ya Nzambe. Yoshua Amashia. Bible elobi eza na mutu moko te akoki kotanga kombo ya Nzambe pamba pamba, mutu moko pe te akoki kozwa kombo ya Yesu. Tala bino nyonso bozolanda ye, boza bamvote, baloki bino parce que mutu wana déjà le fait qui se fait appeler Yoshua, le fait qui se fait appeler immortel, alakisi ya mutu misala mabe, et pourtant naza na ba nouvelle na ye, garçon na Yoshua bakola na ba parfum kanku. Alors parfois alobi balesa bango kindoki na bomwana na âge ya bomwana. Donc bolukela ngai na kodélivrer ye mpona kolesa ye kolongola ye kindoki oyo ezali kuna. Une source sûre na primature eyebisi biso ke ba sud-africain bazo déclarer que 200 millions na bango badépensaki mpona parc agro-industriel Bukangalozo matata ponyo ameli bango po bapesaki mbongo ya développement ekota, c'est-à-dire ba-entrepreneur wana bazoya na banzambe na bango, na bakisi na bango, na binzambi na bango, na soloka na franc-maçonnerie, ba-chinois, ba-indien, ba-memi Bouddha na franc-maçon tina au sommet de l'État. Donc bapesaki mbongo na bango po basala centre, basala hôpitaux, basala ba librairie, basala ba école, batonga nyonso. Donc électricité ekota village mobimba. Basala pe ba ferme pona kobokola bangombe bataba basoso me bamoni yango te, c'est-à-dire makati mponyo ameli bango mbongo pe ba sud-africain bazo déclarer mbongo ezonga, c'est-à-dire bulu yeke ekoteli sukani kabila na staff na ye esika nyonso tu makambo tu bazosala bazo reverser bango. L'enfant terrible honorable Fayulu de retour apemi te akoti na terrain, akiti na terrain koexplikaka bamama que ngonga yango ekoki mpona population et se soulever parce que soki population se soulever te moyen kabila akende eza te, eza opération kitoko oyo tozo encouragé na baopposant babanda deja ndenge wana. Entre temps bazo serrer mpe kote oyo ekozala malamu parce que kabila doit déranger dégager. Mutu moko atunaki ngai alobi pasta mais toyokaka ozoba baange déchu, baange déchu eza banani? Alors baange déchu ezali basi oyo nalansaka na TV batindaka bango na bandoki ya Londres baya koinfiltre nga to baluka bakwesa nga mais le baye bakuti nga naza na bonzambe bango nyonso bapalangana epuis basi wana mikolo oyo okomona bango bamisu bazoleka na Ebola TV baoyo balaka avant bakende base drogaka bameli 4-5 bouteilles ou bien canascol mpo basala bémission, bamisusu balandi tata oyo aza elongi makasi oyo asundola bana bakoma kolia nini bakondoko na Kinshasa, papa Mario pe papa na biso Kikwata bango wana balandi bango do ba ange de chi bango wana. Alors bazalaka avant basala émission bakolangwa soki balangwe nde baye na émission. Donc breaking news alelo elingi koloba ke maloba oyo nani alobaki ebandi kokokisama, oyo Alain Moloto alobaki ebandi kokokisama mpe na ngonga oyo na Kinshasa tokomi komona ba nzambe atindi ba esprit na ye ba ange ya nzambe bakoti na terrain. Kabila azomona ya komona chaque butu azoperdre ba garde corps, chaque tongo azolamuka azozwa ba lettre, azozwa ba menace, azozwa makambo ya ndenge na ndenge oyo ezokufele na monoko moya aloba eza te parce que Kabila normalement il faut yeba ke il doit partir pour peuple elingi ye te ngonga na ye ekoki ce président doit partir parce que eza na mutu moko avota ye te abomi tro ngonga na ye ekoki il faut akende atika bakongolais soki atie mutu makasi ndenge Moïse Katumbi ayebisi ye tokosilana na ye tokojuge ye parce que azali ennemi ya Congo, parce que alingi bakongolais te, parce que azali mutu mabe, il doit partir. Breaking news, ce président doit partir et il partira. Kabila doit quitter le pouvoir.
Ça fait 14 ans que tu nous fais faire le temps. Depuis 15 ans, tu refuses de foutre les camps. Tu auras des amis. Si tu restes au pouvoir, tu auras des amis comme ça. D'ailleurs, tu es déjà dans le pétrin. Merci à la bande de Cognos sur la front pour la liberté du total du Congo. Merci pour la bino Batozobena. Merci pour la bapelle la bino. Zambe alola mon abino. Zambe alola za la bino. Breaking news. Tu auras des amis Kabila. Si les choses restent ainsi. La foule Kabila quitte le pouvoir. Breaking news. Aucun changement. Dans vos comportements, il n'y a pas de changement. Malgré différents gouvernements, depuis 15 ans, tu auras des ennuis, Kabila.